nzambe soko azana message na ye atika kabiso choix ya kopona ndenge nzambe alobi ba congolais boza koyiba na moi boza pe koyiba na butu nzambe étant que molimo mosanto aza conseiller alobi na biso botika lokuta botika moyibi parce que lokuta na moyibi ekomemela bino malédiction mais soki bino bo insister kaka boza bato lokuta bokotika la bongo Congo ekobika te ata bosali ndenge Congo ekobika na ngoti ti bokoya ko saisir sens ya vérité pour molimo mosanto aza molimo ya vérité ye moto akokanga porte ya ba pasi boza komona kaka ye nzambe mususa zate ezaka tata wonda tokosi binote soki boyebi tata won o licence kelia soki boyebi kaka tata wonda bobandi kobelela tata wonda soko beli tata wonda l'action beli na Jésus Christ soko beli tata wonda lakisi ondibili kimbangu soko beli tata wonda l'action beli nzambe asali konasi mais alingi bobelela ye tata wonda ye motako kanga porte ya pasi ya Congo na tango na bokomona ti bino ba congolais bokokoma nation ya likolo. Bote, bonjour, bonsoir, Nabino Balandia. Info plus HD, ça dépend à RO et beaucoup de la biso, et ça toujours ngai, servante Nabino. Bode Boula Matindu, on m'appelle GD Boula, la Colombe. Le lol sous na numéro mususu ya Sika. Pour Nabino ba téléspectateurs Nabiso, pour le monde entier, mingi pour la République démocratique du Congo, Toyambi Papa. Oya ye na message moko eza un peu fort pour na biso na senga kaka keboza la très attentif ya koyoka yango po comprendre nini oyo papa alingi aloba na biso bana ya RDC. Mbote papa. Mbote mama. Soki yokoki ko se présenter balandi na biso bayeba yo. Mbote mingi na motoma sazana pe manabo moyo na mokili mobimba kubana na ba Congolais oyo nzambe asala na lolenge naye. Biso tozali papa Bob Lutumba boye tokonzi na mboka ya Belgique kona na Europe tozali boye na tina na motindami ya nzambe asali kona se mpo na message oyo lelo ndeko akopesa biso nzela po tolobela biso ba congolais po tolonga na maboko ya moyine. Merci. Merci beaucoup Bandeko Balandi. Info plus na ibisa kibino ke za na message au papa et na ngweza un peu fort congolais fungula matoi na yo fungula misu na yo sala penza na bokebi makasi po oyo kanini papa alingi aloba parce que za message ya yete azande motinda mi to comprendre ngo tango tozo pesa esiko parole po ameka un peu ko expliquer biso papa message nini oye na ngo lelo po na bana ya RDC. Merci liboso tozongisi matodo na nzambi mpungutuleno nzambe mpungutuleno lakisi nzambi ya bokasi bonso ndenge aponaki biso po ete biso tozala ba messager ya sango monene oyo ya mboka monene oyo ya sala sango azali boye mokolo mosusu biso tozalaki na se ya mpongi tozalaki ya kolala na kolala wana nde tomoni likolo efungwamaki batoli ya ndako elongwe plafond elongwe pe tomoni likolo efungwami tango likolo efungwami tomoni moto vraiment lokwa volcan eza kutuli seke po volcan eza eloko nzambe asala makala bomolaka rouge nzambe asala moto biso tomonaki eza rouge du sang moto vraiment ya makila ekiti feu ardent etelemi entre ciel et terre siko etelemi libiso ebandi koloba boye nga nazali nzambi mpungutulene ndenge tolobi na bino nzambe ya bokasi bonso to le Dieu tout puissant ngai mutu nasala likolo na se nazali na ebandela te nazali pe na suka te nga moto natindaki Jésus Christ azala mokonzi pe mobikisi na bino nga moto natindi kimbango aya koyebisa bino boyei nanga nzambi molimo musantu na mokili bakosa bino te nga nzambi nazali na mboka ya Congo nga nzambi
na lati nzoto ya muntu. Yo tata kenda mona tata wonda wasilo wangitukulu yebisa ye nga nazali ye azali ngai mosusu azali te ngai nzambi ya bankoko na binu ngai nzambi soki osilisi na tata wonda yebisa bantu banso na mukili kubanda na bakongole pe batu banso na mukili azali te na muntu akoki komona masiya soki abeleli ngai mulimu musantu te punga nzambi nazali mulimu musantu. Tala sika oyo maluba oyo eko accompagner maluba nga nzambi na tie na kati na yo. Na muntu manso tu akondima maluba nga nzambi na pesi uluba akuzwa mapamboli ye bana na ye pe bana ya bana na ye. Na muntu manso akoboya kondima maluba nga nzambi na pesi mpona kubikisa Kongo akuzwa malédiction akozwa mpasi ye bana na ye na bana ya bana na ye. Tango alobi boye nde biso tumoni mbala moko likolo ezipami. Tango likolo ezipami tomoni bato lokola banjelu baye balobi papa yo baponi yo na nzambi tata po okende kopanza sango ya nzambi kobanga te ba prophète mingi balukaki bamona bamona te mingi balukaki bazwa bazwite ndoto ekatani. Vraiment nzambe azana batu na ye asalaka yeso alingi asalaki parate yeso ka pointe mutu a pointe kaka mais papa na yo ki yo mingi ozoloba kaka bino et pourtant message ezaki yo moko ndo ozwaki yango bino wana ozosangisa na banani. Bon liboso na mokili tango tozalaki mopakano tango toyebaki nzambi te tozalaki biso moko esprit de l'homme. Kanti mokolo likolo efungwamaki nzambe alobi banda lelo ojaye tutu yo moko te okomi na ngai nzambi na kati na yo okoki kotatola nkumbu ya masiya te nkumbu ya nzambi te soki ojaye na mulimu musanto te lokola ye aza mulimu musanto esika manso tokoproklame mulimu musanto liboso biso toza nsima yango tolobaka biso. Vraiment papa nayoki yo otangi nkombo ya Tata Onda. Est-ce que okoki ko expliquer biso Tata Onda aza nani na RDC to pe na mokili mobimba? Merci. Tata Onda na nzoto ya muntu ndenge na mokili bamonaka masiya na nzoto ya muntu tango nzambi atika kalola kitaka na mokili akitaka na nzoto ya muntu ayaka lokola muntu alobaka lokola bantu po nzambi na kati na ye aza koloba. Mais tango wana masi azalaki ba oyo mulimu asungaki po bayebaki ti awuti lola aza mwana ya nzambi. Tata Onda pe tango avali na mokili ba oyo mulimu musanto alingaki bayeba soki Tata Onda zana ne bayebaki. Yango biso lokola tozui révélation wana toyebi ti Tata Onda zaki na nzoto ya muntu menzambi na mabele mulimu wana ezalaki na kati na ye ezalaki mulimu oyo ezalaki na Yakob Isaka oyo ezalaki na Eliya oyo ezalaki na kimbango mulimu wana esala likolo na se nzambe mpungutulendo ye wana Tata Onda wasila ongituko. Vraiment mpungutulelo ye wana Tata Onda. Papa Maramozolo beza un peu pertinente qui est vraiment tout droit faut congolais moko comprendre ngo très bien. Sikoyo na message wana yo zwaki omonaki likolo efungwami moto ekiti nini Congo siko par nango eza nini na kati ya message wana. Qu'est-ce que les Congolais doivent faire basala nini na part ya message wana? Merci. Tango nzambe akitaka na message yango ezalaka accompagner toujours na méthode mpo nini poto réussir po nzambe ayaka kobuma mokili te mais nzambe ayaka kobikisa mokili ndenge tolobi mulimu mosanto ayiko kangola biso na maboko ya muyini pamba te Jésus azalaki na mokili ayaki kolongola biso na nzela ya masumu kansi lokola muyini pe azali akozongisa biso na masumu mulimu mosanto ayiko kangola biso na nzela ya masumu yango wana nzambe alobi boye lokola tozalaki na maboko ya muyini biso tozali bana oyo yalingaka mingi alingi tolongwa
na banzambi mususu tozongela nzambi ya bankoko na biso nzambi oyo ya bomoi nzambi oyo ya lokuta te alingi tolongola lokuta na moyibi na kati na biso pamba te tanke toza koloba lokuta toza na moyibi Satan aza koloba ti toza bana na ye nzoka toza bana na ye te nzambi alobi tozongela nzambi ya solo nzambi ya bankoko na biso nzambi oyo ya kokangola Congo na bampasi nyonso tu oyo toza komona soki kaka chaque peuple congolais chaque citoyen congolais alongoli lukuta alongoli muyibi elakisi biso banso tolongwe na maboko ya moyini toke na maboko ya nzambi nzambi akokangola Congo akokomisa Congo première nation ya mukili mobimba bakoya kofu olisensekelia nistanteker mukili ekoya kofukamela Congo pamba te Congo azali mwana ya liboso ya nzambi nzambi asala Congolais muntu ya liboso nzambi alobi toloba na polele mansoti ye nzambi azali Congolais akoki kotika Congo ezala na pasi te kansi mwana tosa tata akokeba yo soki biso moko totosi tata na biso tozongi na makolo ya tata na biso ye moko akolimbisa biso pe akokangola biso na maboko ya moyini oyo aza kolinga ti tomona pasi tokende kaka na bakor étranger alingi yango te alingi totala banza mosusu te po yakangola biso merci vraiment yango nde papa ezosa la souffrance ya Congo lelo parce que congolais aza na nzela oyo ya malamu te oyo nzambe alingi yango nde souffrance ya Congo ezoya lelo ezali boye alors message eza ke mpona souffrance ya Congo esila il faut congolais atika mabe oyo azosala congolais esengeli atika lokuta na moyibi lokuta na moyibi baza nzambi mususu bazali banzambi oyo biso tokoki ko honore te tango toza ko honore toza lukuta na moyibi diable alobaka toza bana na ye nzambi aza très jaloux alingaka bongo te tanke toza lukuta na moyibi tanke durera malédiction to mpasi ya Congo yango nzambi aza kotinda maloba pote Congo tobima na lukuta na moyibi toza kolanda maji toza kolanda banzambe oya banganga kisi nzambe alingi yango te nzambe alingi te tofukamela banzambe bususu merci voilà nzambe alingaka na ye te mpo nzambe azalaka très jaloux na bokonzi na ye alingaka te bato mosusu bafukamela ye papa message wana ntango ozwaki yango esilaki kaka bongo ou bien ekontinuaki na message mosusu bon lokola tozalaki toza bato na mokili sengelaki nzambe akolisa kondima na biso moko mosusu nzambe alingi kotalisa biso Jésus-Christ azali nani nde tozalaki na plaine moko na butu kaka ba 3h du matin na plaine yango tomoni que univers eza deux univers ya biso bato na univers ya bango bato oyo bazaka na mokili mosusu eza séparé na rivière moko molaye entoura mokili mobimba oyo nde tomoni na bopanzi kuna 4 personnes na moko azaki na kati wazaki na kati nde mokonzi nde tango abaluki misu na ye eza betoile attiré biso bengi biso pene na ye tango tokomi pene na ye tofukameli ye tango tofukameli ye nde ye wana Jésus-Christ de Nazareth mba liboso tomoni ye mais ndenge nini torekonisaki keza ye parce que na maloba na ye aza koyebisa bayekoli alobi botika ye azali te na mokili mutu akoko ya pene nanga soki tata nanga aponi ye te tata nanga aponi ye azala serviteur na ngai po ete aloba makambo ya molimo musanto na mokili nde Jésus-Christ alobi na biso totelema tango totelemi asimbi mutu na biso abeti yango 3 fois asimbi mutu oyo biso abeti 3 fois pe alobi maloba ebele asambeli libiso parce que tant qu'humain toza bato na masumu mais poto kote na cercle na ye esengelaka komisa biso na pureté nde tomati na kolini yango tango tokomata tomoni kabane moko boye ezalaki na porte d'entrée eza pe na porte de sortie mwa kabane moko boye bandako moko ya mabele bandako yango ya mabele tomoni yango na bakongo tokoti Jésus na kati ya bandi kote ya biso tango Jésus aza kote ya biso Jésus aza kote ya mingi esprit oyo ya biso
pour recevoir message autre qu'on transmettre dans mokili parce que to ko transmettre message na bomototé il faut maloba to koloba ou tana Jésus-Christ sanctifié par le Saint-Esprit de biso to ko koloba yango parce que Jésus-Christ est moko azali loba ya Nzambe liloba ya Nzambe sans Saint-Esprit biso pe batu to ko recevoir yango te yango mokolo yango Jésus-Christ na lulendo ya mulimo mosanto atiaki maloba o biso to koloba na ndenge to koloba lelo ti mokili boko yoka yango ti na suka ya molongo yango kwa biso to kobanda koloba po euti na Nzambe euti na biso te. Merci. Voilà. Papa lobi okotaki Jésus-Christ ateyaki yo maloba kaka o Jésus ayebisaki yo oloba nde yango nde okote ya biso. Papa maloba ngo ayebisaki yo yebisa biso nini? Mokolo yango ezalaki mbingi soki moto na mokili Nzambe aponi yo. Donc soki Nzambe tata bengi yo osalela ye il faut passer par Jésus-Christ. Jésus oza liloba ya tata ye moko. Parce que liloba ye sokwa koti na kati na yo ndio bandi koloba. Okoki koloba te soki Jésus azate. Parce que Jésus na tata bazana bomoko. Nde tango tata Jésus-Christ a ko sanctifier biso nde ye a signifier ki biso ke toza serviteur na ye. Donc toza serviteur a mutamukilité. Mutamukilité a poni biso mais Jésus-Christ ye moko a sanctifié biso po tata na ye Alexis biso na nzela na ye po na gloire ya mulimo musantu. Voilà. Po na gloire ya mulimo musantu. Vraiment. Jésus-Christ nde aponaki papa ozala serviteur na ye o servir ye na mokili po na gloire ya mulimo musantu. Vraiment. Papa na ngina tuna église na yo locale. Bosambela ngawa. Bon, parce que toyebi lelo ba église comme catholique ezali, missionnaire ezali, ba chumbangiste bazali, ba église ebele. Église na yo o bino bosambela. Biso siège na biso eza na Kipako na Mbazanzambi. Biso tosali église te mais tata onda ye moko awuta na biso na likolo. C'est-à-dire que biso toza bato ya likolo. Tata onda aza muto ya likolo. Ya kiti na biso na makambo ya likolo. Asangisi biso mpo ete toloba makambo mulimo musantu. Tovandi na Bakongo na siège spirituel na biso na Mbazanzambi. Mais ezali pe mukili mobimba. Ah oui, c'est ça. Na mukili mobimba lakisi na Congo mobimba et puis na Europe tozali pe na Amérique. Partout mutu ayebi tata onda lakisi église ya tata onda ezali wana. Soki toke na Japon o licence kelia na Japon mutu kako ayebi tata onda lakisi église ya tata onda ezali kuna. Na Europe mutu kako ayebi tata onda sika oza lakisi église ya tata onda ezali. Na bandundu soko ayebi tata onda lakisi église ya tata onda. Donc esika mulimo musantu ezali esika église ya tata onda ezali. Merci. Merci beaucoup. Esika Saint-Esprit ezali nde esika église ya tata onda ezali. Alors papa nayokaki yo lobi que eza na message oyo ye nango ememi bénédiction na malédiction. Ndenge nini? Nzambe soko azana message na ye atika kabiso choix ya kopona. Ndenge Nzambe alobi ba Congolais boza koyiba na moi boza pe koyiba na butu. Nzambe étant que mulimo musantu aza conseiller alobi na biso botika lokuta botika moyibi parce que lokuta na moyibi ekomemela bino malédiction. Mais soki bino bo insister kaka boza bato lokuta bokotika la bon Congo ekobika te ata bosali ndenge Congo ekobika na moti ti boko yako saisir sens ya vérité po molimo musantu aza molimo ya vérité ye moto akokanga porte ya bapasi boza komona kaka ye Nzambe mususu azali te ezaka tata wonda tokosi bino te soki boyebi tata wonda o licence kelia soki boyebi kaka tata wonda bobandi kobelela tata wonda soko beli tata wonda l'action beli na Jésus-Christ soko beli tata wonda lakisi ondibili kimbangu soko beli tata wonda l'action beli Nzambe asali konasi. Mais alingi bobelela ye tata wonda ye motako kanga porte ya pasi ya Congo na tango na bokomona ti bino ba Congolais bokokoma nation ya likolo mwana liboso
mwana liboso akoko mona pasi te yango nzambe alingi bino boza bana liboso ya nzambi tango nzambe asali koona se asaki liboso congolais alobi nga moko tata na bino nakoko tika bino na pasi te kasi biso moko tokolanda banzambe mosusu nde toza komona pasi alingi kokanga porte oyo eza kopesa bino pasi alingi kokanga nzambe alobi akotombola congolais soki biso moko tofukameli soki to reconnaître que toza ba muyibi na lokuta soki to reconnaître que topesaki ye mokongo soki kaka to reconnaître akolimbisa biso soki to ndimili molimo mosantu totie ye liboso biso tozala nsima mwinda wana ekoya kopena kati na bandako na biso lokuta ekende mosika kasi solo ekokonza biso na ntango wana tokomi bana ya nzambe bakomona pasi te masi ayaki na mokili mpo tomona pasi te kimbango amoni pasi mpo na biso ndenge nini toyebaka yango te tata wonda ye biso moko bana ya nzambe tokoseka ye tobengi ye moto ya liboma ndenge nini tata na bino bokobenga ye moto ya liboma amikitisi alatisaki mpo na biso Jésus azalaki na bilamba ya lokumu te ezalaki bilamba ya pasi Jean Baptiste ezalaki ya lokumu te ezalaki ya pasi mpo na biso sikoyo tata wonda ye alatisaki mpo na biso soki toyebi yango bokanga mokolo na lelo loba nzambe atindi biso te soki bakonzi ya mokili oyo bayoki message oyo bake koluka tata wonda na mbanza batala te aza na mozole nzambe aza molimo boni ata mbanza bino bakonzi ya mokili oyo boni ata kaka mbanza botala basaki balati te basaki balati eza po biso tobika bokenda bofukamela nzambe asala likolo na se boluka ye na mutima na bino ya solo po kongo ebika na ntango wana nzambe akolimbisa bino akotala bino bomikitisi esika ye avwandi mpo nzambi avwandi na mboka ya Kongo na mbanza nzambi tata wonda wasilwa wangi tukulu. Merci. Vraiment bakonzi ya République démocratique du Congo soki boluki mboka wana ya tata wonda ndeki miape kokota na République démocratique du Congo. C'est un message de Dieu, ce n'est pas moi ezaka motinda mianzambe nde alobi yango. Alors wana za part ya bakonzi bakende kuna. Alors population congolaise bango na part na bango basani. Population congolaise elaksi chaque membre de famille, chaque famille total la biso moko na bandako na biso comportement na biso eza ndenge nini. Tata aboti bana mibale. Na bana mibale tata amona ke mwana aza muyibi oya lobaka solo tata sala makasi ti mwana ayibaka pe abukaka lokuta sambelila ye teya ye po atika lokuta atika moyibi po malédiction ebima na ndako na yo bana oyo balobaka solo nzambe apesa différence wana po totala ke tango yango kokoka biso moko toyebaka loboko à droite eza ya bénédiction gauche eza ya malédiction tokima malédiction tolanda bénédiction totika lokuta nzambe insiste kaka na lokuta na moyibi lokuta na moyibi po nini po pasi koti yango tolandi lokuta na moyibi kasi mpasi nzambe atidaki biso na pasi te Kongo ekoko mona pasi te po Kongo ekolesa mokili mobimba ndenge nini biso tokolobaka toza na pasi parce que tolandaki nzela ya banzambe mosusu banzambe ya lokuta ya moyibi oyo bakosala biso eloko te bakokangola biso te nde mpasi ekonzi na Kongo biso tokoko mona pasi te tolongola kaka lokuta na moyibi condition ka nzambe apesi lokuta moyibi elongo na monoko na biso bakongole peuple congolais lokuta na moyibi nde ezoboma Kongo ya lelo. Papa na église na bino wana olobi ya tata wonda wana boyebi pe Bible botangaka pe Bible tango tata wonda ye na mokili na Bible balobi na biso le Saint-Esprit tango akoya ye akoloba ba chose cachée oyeleka oya lelo na oyekoya biso na génération otebi Jésus-Christ te maintenant na kolobila biso Jésus-Christ na profondeur eza tata wonda Yesu kwa za kote ya kabiso boya Yesu kuna alikolo boye na bokonzi nzambe to moni ndenge bokolo baka boyango te tala ndenge sengeli boluka Yesu boluka ye na boye ye aza mwana nzambe botosa ye pona koyeba liloba ya nzambe boluka molimo mosana tata wonda respectaka Jésus-Christ o aza na bokonzi ya nzambe na lola tata wonda te biso Jésus-Christ
lokola mokili atei biso te. Yango biso tondimela masiya lokola liloba ya Nzambe, liloba mosusu eza te. Tango totangaka Bible lokola molimo mosantu alingaka toyeba, kasi lokola mokili alingaka toyeba te. Merci. Voilà, Bible ezaka nde molimo mosantu nde alingaka bayeba, ezaka mokili te nde elingaka Bible. Molimo mosantu nde alingaka bato bayeba Bible makasi. Alors papa, question nanga mosusu ezali boye. Na message ozwaki ya moto, na message ozwaki ya Jésus amemaki bino na kabane moko batei bino. Na nyonso wana elingi kolakisa ke oya oyebisa congolais atika mabe pona souffrance na ye esila. C'est ça le message. Ezali boye. À part ça, message mosusu ezalaki te. Oui, message mosusu ezali ndenge botuni biso tata onda zali nani. Tata onda na mokili ndenge bomonaki ye moto pamba sake boseki ye moto bayebaka ye na misala na ye pe na bokonzi na ye. Mais ya yaki amolisi bokonzi te. Aye lokola moto pamba kaka. Mais moko mochichu 3h du matin. Tomoni esika tolala ka porte fungwami, armée céleste mibale bakiteli biso. Bafungoli porte, tomoni kaka lokola tokomona ka bino boye. Nde balobi na biso tolanda bango. Tango balobi tolanda bango, nzoto na biso etikali, ame na biso ebimi. Ame ezalaka pe nzoto deuxième corps ya mutu, to bimi to tiki nzoto na biso. Nde tolandi bango. Tango tolandi bango, tokomi esika moko babengi pe mutu mususu aza serviteur de Dieu. Tokomi bato mine. Mbala moko babeti maboko, mbala moko tokomi transposer, to transporter na mboka o balobaka lola. Na mboka o balobaka lola, to séjour de mort. Poko kota lola eza royaume de Dieu. Bato bakota kango na boyete. Na séjour de mort, nde tomoni eza ba classe kaka alcool tomoni o ya mokili. Maso kaka mokili yango ezaka boye. Nde tomoni ba classe. Na ba classe wana balobi to zela moke. Mais tomoni batu nyonso wana bakufa ki vraiment ya solo. Balobi na biso to kota na classe. Classe moko to koti na liboso tant to kota tomoni ba ban. Batu pe bako balko po batala biso soko bayebi biso. Biso pe to ko luka koyeba soko batango to yebi bango. Mais to yibango te. To pousse ni tina liboso tomoni ban moko ya munene. Ban table moko ya munene vraiment. Mutu moko avani na ban. Tant to ko pousse aza cheveux crépus. Muindu. Oh, cheveux crépus muindu. To pousse ni tomoni misune batala kangoti. Rouge lokwa makila. To pousse ni tomoni keza tata wonda wasilwa. Oyo na mokili bino bebengi mutu pamba, oyo bosekaki ye, biso tomoni ekona na lola na liboso livre de vie. Nine salami. Bati biso na mopanzi, balobi lelo ekoza verdict na bino. Na gauche ya tata onda fenêtre moko ezalaki wana, tango verdict bandi, tomoni na fenêtre wana, fenêtre salo kwa kufungwama. Lumière moko ekoti, ebandi kokota ti eko beta na livre de vie. Mais avant cela, livre de vie fungwamaki ti tellement si fait na biso. Parce que chaque personne na mokili na liboso nzambe na livre de vie toza na feuille moko. Tango feuille wana telemi, ba esprit balobi na biso boye ba ke mutu nyonso tout na mokili na livre de vie aza ko représenter feuille moko, lokola couronne des épines à Jésus-Christ, chaque épine est ko représenter mutu moko. Yango lelo awa yo livre de vie ekotanga makamuna. Mwinde beti tata onda tangi livre atali fait yango ti ezoki même pas une minute. Mwinde kufi esprit wana abomi mwinde nae. Nde ba yebisi biso Jésus alobaki na bino na mokili kaza lumière du monde. Yango bomoni tata onda yona vandi lumière wana ezaka tata onda. Donc molimo mosanto moni na nzoto ma omoni ye na esprit ndenga za mwinda. Bakamati sur pasteur on balekisi esika tozalaki même rituel. Pasteur même rituel mwinde kwe. Sima tata onda pesi bango ordre lobi bomema bango na séjour na balabalo couloir de la mort. Couloir de la mort et comme mabiso ti na porte ya paradis to ya enfer. Eza partagé boui 2000 et kokana.
mirango eza la couleur lokola ya mapata griboy lokola woto komona bango mibale tant to kotambola tout moni va bato to sai molongo ba mususu bazaki liboso ba mususu bakota na droite porte ngo ekofungama automatiquement tant to komi wana to moni ba porte ngo eza na ba roue oyo lokola métro ba roue oyo efungama na rail voilà bango mibale eza ndenge moko ba porte moko minene boy tant to komi tomoni barmée céleste batelemi wana barmée céleste bazabana bato baye kozwa biso na ba mususu siko babandi koloba na biso balobi liboso na pasteur babi pasteur yo te kana mokili bible saka mabite Yesu mwana na Nzambe ote kango saka mabite mbala moko babi na ote ka tata onda molimo musantu oui ote ka mabite saka malamu mais verdict o ebimi na livre de vie est décidé que yo kota lola te parce que banda ozala mutu olinga batote yo pasteur olinga batote okoki kokota na lola te po bato yo bakokota na lola baza bato yo baza na mood du prochain bango de ba valoriser Jésus-Christ bango bandimeli Nzambe tata bango nde bazaki conduit par le Saint-Esprit mais yo okote ya bato Bible ozaka move te donc ozaki na mulimo musanto te okoko kota lola te mbala moko tomoni porte ya gauche wana enfer efungwa meme tango eza kofungwama eza makelele soki avion eza komata soki train eza ko décoller makelele wana nde tomoni ba cercueil debout ba cercueil vraiment tellement pasteur no bake côté kuna boum a côté na kati ya cercueil couvercle cercueil eza na mopanzi balobi couvercle wana ko kangama moko Jésus Christ akokita kwa kata makambo tango Jésus akokata makambo yepe makambo na ye bakokata mokolo wana soko bakobimisa to ko babimisa ete e okata mokolo wana en attendant mokolo wana amna ye tikala kikuna bon mbala moko to moni porte enfer ekangami baye esika na biso tango baye esika na biso mbala moko to moni porte paradis efungwami porte paradis efungwami bato babimi kuna encore basoda mais baza na misu te esika bino boza na misu ekangama bu sans sentiment baye tango baye ko sangana bato baye ko entourer biso balobi yo Nzambe atindi biso po bana Nzambe apese o makambolo bana mukili oza ko banga bato mukili po nani yo ko banga bato mukili te loba oya koyoka oya kondima andimi oya kondima te andimi te eza makambo na yo te eza makambo ya Nzambe banda lelo yeba oza na nyongo ya Nzambe Nzambe alobi oza na nyongo na ye okofuta yango bakamati biso balatisi biso sac moko na mopanzi yango babenga ngo sac de David moko balati biso mais basimbi isumbi bale balobi o nyongo Nzambe chaque fois ko banda ko lobango Nzambe azaka na nyongo batute akobanda kofuta nyongo na yo ya mibale esika bozana mukili leta kozana nyongo leta te po Nzambe mutasala leta soko zana ba nyongo ya leta futa ka yango kozana mandi te kozana contravention te ko futa impona yo eloko maso ya leta futa yango leta soko kangi yo bongisa na leta po leta soko afundi yo na Nzambe Nzambe akotika bakanga ya misato kozana nyongo ya mutu ya mukilite ata 10 euro kozana nyongo ya mutu te soko zana nyongo ya mutu mona ye futa nyongo na ye pamba te soko zana nyongo ya bato ata ozokoloba message na yo oyo bakondima yo te po yo zana nyongo na bango nde balati biso su saki ya mibale na saki ya misato sikoyo tango basilisi yango balobi Nzambe apesi nzela lokola oyoki makambo oyo Nzambe apesi nzela tozongisa yo na bomoyo Nzambe apesi yo chance zonga na bomoyo tokozongisa yo na bomoyo uniquement pour loba na bato na mokili po babika soki bato bandimi yo malamu soki pe bandimi yo te malamu yo l'essentiel loba ba moko bato wana bayaki na biso bazongi na biso babetika maboko to komiti liboso ndako ti liboso chambre to to kombi liboso chambre biso to muni nzoto na biso to muni nzoto ba beti maboko to koti na nzoto na biso tango to koti na nzoto ba pesi biso respiration to sali respiration Nzambe apesa kabato soki apesi mutu bomoyo ba pesi biso yango to koti na nzoto to vandi to tali bango bakei biso pe to tikali nde to bandi ko toka sikoyo to toki to bangi Nzambe to bangai Nzambe soko ye na mokili
Soka lingi boyeba bokoyeba soka lingi boyeba te bokoyeba te. Mais pour l'instant Nzambe ayekoloba na biso ba Congolais était totika banzambe mosusu, totika magie, totika lokuta, totika moyibi po Nzambe akangola biso. Soki toza bato lokuta, toza bato moyibi, to reconnaître yango po Congo ebika na bakonzi ya mboka na biso bato pamba totika lokuta, totika moyibi. Merci. Voilà. En tout cas, le message oyo papa zwine angote yemoko boye tazango mena na source donc pas nzambe yemoko eza pasteur moko taye ko ebise o kendolo babote za nzambe yemoko nda ebise papa Job na ebite papa Bob pardon na ebite tozo na catégorie ya ba pasteur ya ba prophète ya banani mokili akoko benga biso kombo alingi pamba te tango mosusu toko tambola kana nzela boye topesi moto mai moto akoloba merci. Mais biso toko dwa mingi o Masiya alobaki. Masiya alobaki na sali yo moumbu nanga. Moumbu Masiya alobaki okomi lokola bango. Ba oyo alobaki tokomi lokola bango baza ba apôtre na ye. Donc toza apôtre de Jésus-Christ pour le ministère du Saint-Esprit. Voilà. En tout cas, eloko ngana lungaki na yeba yango wana papa apôtre de Jésus-Christ pour le ministère du Saint-Esprit. Voilà. C'est ça papa tozo ke nempe na mwa suka ya émission na biso ya lelo ngana zaka na posa ya message moko eza un peu message ya interpellation ou bien ya ko réveiller conscience ya ba Congolais pona ba message na nyonso oyo moni parce que nyonso zo mona ezo tomber kaka na ba Congolais nyonso zo mona soko moni zaka ba Congolais zaka na posa message moko na ba autorité na peuple congolais message moko pona ba. Très bien. Tokoloba boye pona ko conclure. Tokoloba on a l'ICC nzambe asunga ba Congolais ba kolonda l'ICC yo na ba baza mokila mosika na biso toza penea. L'ICC lobi boye. Mbala liboso nzambe atindaki ba muindo ba na mboka ya Putu. Tango ba komi na mboka ya Putu, oh ba mondele batel ba muindo ba lobi oh mais baza kwa biso te. Mais ba sali bolingo. Po mondele atosaka bolingo, atosaka nzambe. Tango ba yambi ba muindo moi sina mobali ba yambi bango ba pesi bango ndako ba pesi pe bango mosala sima ya tango mokushe na tango mokushe lokola batu basangani baboti ba mondele ba muni oh esengeli babota mondele baboti muindu balobi bo likambote to kokotse bango classe bakoti ba muindu wana classe muindu akoti classe na ba mondele oh muindu yemoko ba mondele ebele bakoti classe primaire bakei titi 6e primaire moindo wana mayele koleka ba moindo nyonso moindo wana koleka bato banso mayele ya male ti ba komiti na ba secondaire moindo aza toujours première moindo mondele wazaki penaye bazaka na différence ya ba moke mais ba mondele balobi lokwa baza ndenge moko photo kabola moindo to pembe nani akozala directrice to nani akozala mokonzi ya moninga ba réfléchir balobite lokola o bankoko na ye bazaka na Afrique malamu to kone pe Afrique to tuna bankoko na ye na Afrique bongo oyo pe to ko tuna bankoko na ye na Europe avant ba kende na Afrique batuni muyindu balobi yo na ndako na yo oliaka nini o na liaka McDonald's na hamburger directeur a combien bongo baboti no baliaka nini o baboti baliaka kwanga na makaba oh mondele bi kwanga na makabuti batuni mususu o toliaka hamburger frites biloko bakoko na biso mondele ayo bien bon basali mokola voyage ba en Égypte tango bakomi na Égypte directeur abengi Afrique mobimba tango Afrique mobimba ye ba matisi na pyramide ya Pharaon bana ba mati na pyramide ya Pharaon Afrique momatele bakotala directeur a présenté ka alobi bango bale bazui pourcentage moko biso mayele mokushe to yesika na bino bosunga biso po soki bino bolobi likolo koyoka mabele koyoka Afrique mobimba batali mondele bakomi na admiration contemplation ya mondele batali mwana na bango bayoki rapport ya mondele mwana na bango aliaka McDonald's na hamburger mbala moko ba tourner les dos na mwana ngo balaksi musapi na mwana mondele oyo ya solo asambela kanzambe bakoko na ye oyo aliaka McDonald's na hamburger
po biso mwana na biso esika sengeli ala mpanga na makayabu ye aliaka McDonald na hamburger nzambe ya ba mundele esika esengelaka asambela na lingala na kinkongo asambelaka na français na anglais monoko ya bamondele apesi afrique mokongo afrique pe bapesi moko ntango bakoko na ye bapesi mokongo proclamation esalami mwana na biso ya moyindo aleli ntango mwana aleli maya miso ebele directeur alobi lokola oleli awa na mboka bakoko na yo tokende na mboka ya bamondele siko koleli bake na mboka bamundele na Paris na Tour Eiffel tango bakomi na Tour Eiffel même rituel bamati bango likolo Europe mobimba baye batali mwana mwindi bayoki rapport batali mwana mundele bayoki rapport mbala moko Europe mobimba baponi mwana mundele pourquoi baponi mwana mundele parce que mwana mundele aliaka McDonald na hamburger asambelaka nzambe na français na Netherlands pe na anglais monoko bankoko na bango moyindo bapesi mokongo po aliaka McDonald na hamburger bilei ya bankoko na ete pe asambelaka nzambe na monoko ya bankoko na ete nde directeur po asilisa manso alobi y a pas de condamnation sans cause nzambe ye moko moto alobi to yebisa yo ke bokonzi ya bino ba moyindu ekei na mondele po bino moko ba moyindu bopesi mokongo bino moko bolingi yete bino moko ya solo boteki bokonzi na bino na bomondele banda lelo mondele akoza liboso bino bokoza na sima yango boko mona ata bosali ndenge nini mondele akoza kokonza bino ba moyindu bokubanda kosengaka ba mondele yango nzambe alingi lokola mokolo ya lelo boyoki boyi bino ba moyindu bosambela na monoko mboka na bino bolia biloko ya mboka na bino boteya bana na bino na monoko ya mboka na bino monoko ya mboka na bino te eza na valeur te na miso ya nzambe asala likolo na se merci nzambe apambola bino banso na mokili mobimba oyo bokoyoka message voilà. Donc esenga ke moyindo azonga na bokoko na ye donc asala makambo oyo bakoko na ye babandaki kosala voilà po moyindo atiki bokoko na ye nde yango pe azoza lisusu na valeur te voilà nga na comprendre nga lisese wana mbala moko merci beaucoup balandi ya Info Plus HD officiel TV je pense que tokomi na suka ya émission na biso ya lelo mais papa natikeli yo 2 minutes soko kopesa mbote ou message moko ya suka pour to clôturer émission na biso oui na bokili lokwa na bomoto toza bato motema lingaka pe motema pakanisaka na bolingo toza nango bingi mama Gladys tolingaka mingi losako mboka isika ja nzambe ake baye na bayini o bamona na kape bamona na kate nzambe atalisa pe bolingo na ye pe mawana ye na bato banso na Belgique na Europe o bakolanda émission oyo nzambe atalisa pe mawana bolingo na ye na ba écusien nyonso tout pe ba congolais nyonso tout o boza na diaspora ndenge nzambe ate biso to landa nzambe bakoko na biso to bunga nzela te po soki to bungi nzela Congo okoso sortir te nzambe ayokela pe mawa na bakonzi ya mboka na biso kobanda na tata mokonzi po yende aza kokamba biso ayi banzambe ya solo bakosa ete na banzambe ya magie bakosa ete na banzila ya molili po te ye aza mwana oyo ayibi nzambe ya solo nzambe wana akamba ye bomoyo na ye mobimba merci. Balandi Info Plus HD officiel TV tokomi na suka ya numéro na biso ya lelo je pense que message ya papa eza vraiment clair oyo azwaki yango epai ya nzambe mpona bakongolais ayei pe asali mosala na ye ndenge oyo etindamaki etikali kaka nde ya biso bakongolais toyoka tosalela nde tokomona pe loboko ya nzambe tokomi na suka merci na bato oyo baakompagnaki ngai na nsima ya kamera nazalaki bongo na Plamedi Kibwana nazalaki pe lisusu na Kevin Indwa merci na mon réalisateur sans oublier équipe mobimba ya Info Plus HD officiel TV eza toujours nga simple servante na bino Godé Boula Matindu G Deboula la Colombe à la prochaine bye.